Nangai Wabino Papa Liandi Fumuto Tochombokila, comédien humoriste congolais, soldat du théâtre congolais, combattant du théâtre congolais. Ce qui n'a ye lelo na ye belete na ye tout droit. Na ye lelo na lo bakute belete poso la le belé. Donc na ye bitena banda ko kwea kuna na ville Kinshasa. Vous comprenez? Banda ko kwea. Obi batebele ba osala ba émission bazoloba makamba koko ba boye ba otalisa buzo ba koko biso tout otala. Koko sikoyo koko bikotele mwasi apululu. Ozomona biso lokola zoba. Ça dit yo pona yo ba comédie toza ba zoba toza donc ba lâche nde ba lobaka. Biso to ba zoba te to ba yuma te. Tozolela ndeke to bungisi moko ya ba généraux. Moko ya ba généraux soda makasa kwei oya kwei za généraux na libota théâtre. Yo soko zokanisa na kimnini kimakamu na bino bozala ki ozomona no normal mais biso ba comédie to mona ke to bungisi généraux to bungisi mutamakasi oya koko zala sute to tikala su komona etata bat ba imiter ye ba ozala ko la yete ba ozala ko la monstre te. Ozo comprendre koko yo zo laksa biso no nini. Peut-être que la Sabatbana Kinshasa ba ebiote. Ngali Liandi Fumuto na ebio bien parce que na bande ko ena ndako na bino, parce que na bande ko tambola na mobali na yo, na bande ko tambola na yo moko pe à l'époque avobota. Elongi ma belo ko la gorille, elongi ma belo ko la l'hippopotame, elongi ma belo ko la mbala mboma. Tamo si mo melongi ma beta mo mulai lo wa ndeke oyo kitaka do da bambisi. Yo koko yo za na niveau ozaki na niveau même oza mwasa pululu. Hein? Ndoki ya mwasi. Tala. Ko sakana na batu tepo batu bazo tala soki famille pululu biologique bazolo bate biso famille théâtre to koloba parce que to na kanda makasi muto biso to bungisa za chere pa la biso ndoki ya mwasi. Soki batu ba yebi yo te, soki batu ba yebi yo te, siko batu ba comprendre na histoire nga na zo beta awa. Soki batu ba yebi yo te, batu ba zo tsoka te, batu ba zo moloka nengo zo tuta tolo. Tela mwasa ndoki yo. Aso ba pe pour la tikeli nga makambo, pour la tikeli nga base. Ndoki ya mwasa kufila mobala ke lekana te valo bakeno, ba tikeli nga base anini. Makamu nina tikeli yo. Succès nino pour la tikeli yo, elongi ma belo kwa sambe tu nyama. E bembe na yo niamo kufa to yo zo ka biso to sotala to zo mona ni elongi ma be lokola gori da mwindu lokola kake niama mosi mo mbaseka katata boye na ndako aseka te o servi mobile azo tinda e po servi batu biloko ya kolia akabaka nanu te ti bondo na to ya na ndako pulu koko tikala boye bosolo ti bokei soki pulu te alobi ke koko tila batu biloko kolia akotia te ndoki ya mwasi. Ndoki ya mwasi. Yo kasi to ebiote. Si yo tout a tolo naza nationalité gabonais, yo za nationalité gabonais. Yo uta benet. Uta benet. So bat ba ebite yo koko uta benet. Mboka kisi. Uta benet na mboka kisi. Et puis yo nani koko ozalaki marié na benet. Ozo comprendre. So bat bazo ebate yo zalaka marié na benet. Bato bakenda benet tende ba ebi ngote mais biso to kenda ba benet to yebi ce qui est benet. Ozo comprendre. Benin mboka kisi, Benin mboka mabe, mboka donc mboka oza lobi na kala tonu ka sa Nigeria ni mtiana kisi. Mais soka te Benin ni mtiana kisi makasi kule ka Nigeria. Yo koko ozalaka marié na Benin puis mobali no yo ozalaka na Benin marié oyo botela mwana no liboso ze loka gorille loka makako lo mabe obota tana pululu te. Obota ngona magicien ona ya Benin. Kasi to ebite batu ba fongola matoi ba yoka ba nazana kanda makasi ngali Liandi Fumuto na kanda na lobaka te soko moni nga na telemi na zolo baseke mabe koti est-ce que bino nga bandana ya poto boyoka nga jana lobali kama mutu pululu c'est mon frère ba yebi mutu pe moi nazaki na pululu na lela parce que kutanga de ya pour le kutinga na poto soki nazalaki na Afrique engeza nde mususu na bete la bino lisula ya mwana mwasone elongi mabe lokola ndoki te ndoki muta bomi pululu
Oso comprendre. Et puis, na ko bête la bino na histoire venini oyo et sali que les lodo pululu za la réclamer tia kufa. Oso comprendre. Bandeko na ngai, Coco azalaka marié, femme mariée na Bénin. Mobile ne magicien na Bénin. Pesa bat bakisi, asimba ba pasteur, asimba ba musicien, asimba ba mineni na Bénin. Ba ba kenda Bénin ba ebi. Vous comprenez? Mobile à Coco. Mobile à Coco, comment on a ezaki maître Kodio? Maître babana ko benga maître Kodio. Comment on a bango ba béninois? Vous comprenez? Coco, azaka mobile ya magicien wana. Nandenge magicien wana ayaka kokufa. Coco batikala ko sokola ye te batikala pe ko permettre ya tane loko moko te na Bénin kuna. Nandenga sumba makolo mbangu aye Kinshasa oke ake Gabo aye lisusu. Nande ba yokuta na monstre d'art. Ye moko Coco abane ko lala na banzungu ya magie na Bénin. Coco. Bino mo webi basa banganga nde bazalaka so mobala zate mwasa nganga za na droit ko sala kinganga. Ne Coco azaka mwasi ya magicien munene so bino boye bate. Christian Mamulupungu. Tika ngana loba. Vous comprenez? Vanessa Moussa Obo tika ngana loba. Coco ndoki. Mwana mwasi moko ya ndoki. A vivre la magicien mona na sala no magie na Bénin. Vous comprenez? Aye wakuta na pulu ko kuta na kanga ya arrivé ya Coco na pulu a beba na nous so bozo se souvenir. Fidèle cher internaute, so bozo se souvenir. Pululu azaka na kala na pululu otanga kuta na Coco na ba 2014, 2015, 2016 to kene pula koma no elongi mabe. Pula koma elongi Coco. Pulu stema ezaki lisute. Pulu abebaka. Sobo la de bola na mobota ba l'époque. Boso ngazonga na ba film banda 2014 mata. Pulu même kolata pamba pulu koma ko kipango sute. Mais pulu la zaka pulu azaki na ba bilamba. Tia so ba pulu andola tilamba na elamani na ngoye salita moi sur la mapeka sur la mbongi elamani na ngoye opula kolata ngoye ye. Hein? Est-ce que monstre azanga ba otine bilamba na poto? Azanga bilamba partout na ngola ba otine bilamba. Na pono ba otine bilamba, na poto koto ba otine la bilamba. Mais elamani ya kokwalata. Kokwa azaki na elamba. Salita moi sinon nga neba na tuna monstre ngabi monstre. Oh moi sina yo te nzele mobo ekata ba utile bakota ba Bénin kuna ba nini tala lobi to yo ka pula we sabo akoma moi sina pale. Est-ce que yo zaka moi so mériter ndako ya ndako pulu moi sa magicien we ko kuta na ka yo kuta na pulu makamnyo se beba pulu ne tambola bien wazaki no tambola ba star o tambola ba ka pulu ko rasuko ba te pulu ko mo kumba mukongo e bembe na yo ni ameloni ma belo ka lipopotami niama yobi paso ba twa oyoka. Obi paso ba twa oyoka. Moi si mobi manolo ba kundi matanga te mozo wala ba sombelo lupango ni ba ko sombelo lupango te. Soki maman liva sombelo lupango lobanga lianti te beta. Mama di mama ko sombela yo lupango te. Ata mbongo ane sala maman liva mukusa e ako sombela yo te ndoki ya mwasi. Imbécile na oni ya matelongi mabe. Ta mwindu. Loko gori ndoki nyama so la te esprit nini. Na bosa ni na betela mino suli solo oyo. Toza na film moko tozo tourner à l'époque ceux qui caméramen ko se souvenir moi na ya ve masasi kabamba to benga ke kabamba et puis to benga kabamba caméramen moi na ve masasi azo filmer biso na à l'époque na matonge tozalaka na avenir et pas ba makoma to ko tourner na chiko pululu. Ndalo filme biso mwana ba ve masasi boyoka lisolo oya bo fungola matoi boyoka po Coco oya zo mona lokwa biso to vandi to tala e to za bazoba te tozo tourner to zaka tableau ngai pululu à l'époque sono yeba on dit na héros makoma na cameraman prophète moko azoleka na matongi a telemakata biso aya pesa pulu mboti abanda kaka na pululu apesa pulu mboti abina sepela kono makasi. Naza fanatique non numéro 0. Pour la bien, merci. Abi, je suis prophète. Na église intel a fait si comme église naïe.
Abi makambo na yebiso tsango na mutu pe na nina yebiso direct na ba camarade na parce que nzamba zo lo balangana lo bano kaka parce que nzambe avertira kayo mais oyoka kate abi keba bokangelo ko no yebisa bino ba te bele ba yebi yango te et puis lo ba makite songa na zaki na Kinshasa na ngana lo bango na vandi na maîtriser pas l'équipe na bungisi muta motuya vous comprendre prophète wana yebisi pululu abi tika kiteti osana mwasi ba 2014 2015 2016 to kene pula koma no elongi mabe pula koma elonga koko pulu stema ezaki lisute pula bebaka sobo so la de bola na moko tala ba l'époque boso ngazonga na ba film banda 2014 mata pulu même kolata pamba pula koma ko kipango sute mais pulu la zaka pulu azaki na ba bilamba tia so ba pulu ndola te la mana elamani no salita mwasi so la mapeka so la mbongi elamani no au pour la cola tango yaye hein est-ce que monstre azanga ba rotine bilamba na poto azanga bilamba partout nangola ba sotine bilamba na pont no ba notine bilamba na poto koto ba notine la bilamba mais la mani ya kokwalata kokwa sakine lamba salita moi sinon nunga ne ba na tuna monstre ngabi monstre oh moi sina yo te nzele mobo e kaka ba utine ba kota ba bene kuna ba nini tala lobby to yo ka pula we bisabo akoma mwasi na pale est-ce que yo zaka mwa so mérité ndako ya ndako pulu moi sa magicien we ko kuta na ka yo kuta na pulu makamnyo se beba pulu lu ne tambola bien wazaki no tambola ba star o tambola baka pulu ko rasuko baka te pulu ko mo gumba mukongo e bembe na yo ni ameloni mabelo ko alipopotami nyama yo bi paso bat ba oyoka o bi paso bat ba oyoka moi si mobi manolo bakundi matanga te mozowela basombelo lupango ni bakosombelo lupango te soki maman liva sombelo lupango lobanga lianzi te beta mama di mama kosombela yo lupango te ata mbongo ane sana maman liva mukusa e akosombela yo te ndoki ya mwasi imbécile na onyama te longi mabe ta mwindu lokwa gori ndoki nyama so la te esprit nini na bosa ni na betela mnosu lisolo oyo tous un film moko tozo tourné à l'époque ceux qui caméraman ko se souvenir moi na y avait Masasi Kabamba to benga keka Kabamba et puis to benga Kabamba caméraman moi na avait Masasi aso filmer biso na à l'époque na Matongé tozalaka na avenir et pas ba makoma to ko tourner na Chiko Pululu ndalo filmer biso mwana ba ve Masasi boyoka lisolo oya bofungola matoi boyoka po koko oya zomona lokwa biso to vandi to tala e to za bazoba te tozo tourner tozaka tableau ngai Pululu à l'époque sono oyeba on dirait na héros makoma na cameraman prophète moko azoleka na Matongi atelema kata biso aya pesa Pulu mboti abanda kaka na Pululu apesa Pulu mboni abina sepela bono makasi naza fanatique non numéro 0 pour la bien merci abi je suis prophète na église intel a fait si comme église na abi makambo no ebiso tsango na mutu pe na nina ebiso direct na ba camarade na parce que nzamba zo lo balangana lo bano kaka parce que nzambe avertira kayo mais oyoka kate abi keba bokangelo ko no ebisa bino ba te bele ba ebi yango te et puis lo ba makite songa na zaki na Kinshasa na ngana lo bango na vandi na maîtriser pas l'équipe na bungisi muta motuya vous comprendre prophète wana ebisi pululu abi tika kiteti osana mwasi moko za pembe na za mwasi mabe za réclamer na spirituel na molili bazo réclamer ye mwasi wana esi abala na butu babala ye azana mobali na butu mwasi wana azalaki na mboka moko ya magie abala magicien oso bango pula lobelo te ayoka kaka biso tout hôtel mato yoka abia utana mboka moko munene mboka wana eza modi na magie et puis azalaka na mobali ya magicien lelo mwana mwasi wana bozana ye abi mwana mwasi wana bazo réclamer na spirituel faites attention soko sala attention te oko souffrir trop na vie na yo na cause mwasi wana nasala makambo pele na ebisa yo mais on azo ebisa zaka muke pona la musayo po otsa tembete natali so ba sini omonaka
Abi omona basini oyo soki kokwaza muto asambela nzambe akoloba basini ono yebisa bino po prophète ana lubango. Ozo comprendre. Abi basini ono zo pesa yo. Soki eza lokuta lobana ngana miso baninga no keza lokuta. Alobi boy. Alobi soki bolali osantaka ndiye ba mutu mo azo poussa yo musika ya mwasi na yo. Onde mutu mo azo tindika yo. Ezalaka ta oyo mobali wana ya butu ya mwasi no ayaka. Ezala ozalaka pesuko la muki na olamuki oyokaka nzoto no lokola mutu outi kobunda. Ezalaka mobali wana mbanda na wana ya butu yaka komenase yo. Prophète wana lobaya. Pula otala kabwa lobelo ote. Abi ozalaka abi ozalaki chansa makasi bat bando sepela ko kabela yo ata mutu akute no kabwe fa kabela yo. Mais depuis okutana tala bilembo depuis okutana mwana mwasi. Mutu akomata sola na asiliki. Est-ce que zo bakamona zoloba ezawe salamaka. Pula ozangelo ko yebisa prophète wana. Nzoka taba ne koloba na mwasi oyo koko elongi mabe oyo ndoki, mwasi magicien, mwasi ya mari de nuit, mwasi ya butu babala ye déjà na butu ndoki ya mwasi, mobali non ba kundite et mobali non poli na mabelete lelo lobi mo abani okendo sala ba émission na ndumba ya mwasi oyo tendresse lokola bango mibale ba yebani na ba kindoki na bango na ndumba ya salite oyo tendresse azokende ye lokola bango bakutana basi baboma mibali. Ndeni ba osala lelo moko te. Ye tendresse abelisa papa océan paralysé. Abelisa papa océan paralysé na ndenge nini. Akenda ko bimana na nina sénégalais moko yiba sénégalais mbongo. Mbongo wana mutu abombaka ngo eza koseya. Elala na ndaku na bango. Tolinga koloba maka musute po tozotala keza ba vie privée ya bato. Mbongo wana elala na ndaku ya océan na tendresse plus wandola na pont noir. Nani sénégalais wana lela à l'époque eleka nango pe. Après lokola yé mwana muluba wana tendresse wana déjà kindoki déjà ya famille banda kala famille na bango na ba kindoki tant ba taquer simita ba yo taquer océan komi paralysa loboko. Nduma ya mwasi ope asangani ba sangani na poko lokola bango mibale ba bomi mibali ba mesana ko boma mibali ale bando yo sala be mission pour lo bakio ba shiko alaksenga bana misusu ebembe na yo bana mabe yo boteli pululu bana bilongi lokola ba gori bilongi lokola yo moko mama batika ko zwata pululu te imbécile na yo bana na yo boti bakokana mwana pululu liboso pululu mobali kitoko wakobota bana bilongi mabe yo botela biso. Bemeno ni amaboke noko sangana kaka nde bozo sangana mwasa salite mwasa bondoki mwasa magicien azo tout attendre ngai pula tiki ninga makambu mama pula tiki bana somela maman liva somelo lupangu te soka somelo lupangu lobanga na longwa lianzi lobanga ina longwa lianzi pe nazala pe amia pululu te ndoki ya mwasa longi lokola makaku niama mwasi mo manon ba kundi mobali te mobala na moke ozolelo ozosenga maswa ku téléphone po benga nani téléphone po yo benga nani ne longi no mabe wana be manani mbatu nyuso ba munu kwa monstre telongi fina ne longi se karatate niama moyibi yobi combien de fois pour la so réclamer yo bando yibe mbongo na ndako mobali mumbazaka so boyo za pululu mwasi mumbazaka so boyo za pululu atuna kanga boka si bopese mbongo ne ngo pesa tuna si bopesa ndamo wa atikela ngana bana ndoki oyebi no eloko nini bayo lukila mobali na ote kaka presse na mbongo si yo bomisi pululu obomisi no pululu na mari de nuit na yo mobali na buto bando yo luka yo tanga so mona shiko pemeni azomona ke shiko asa ko empêcher pas sanga na ote nda yo beta shiko kibota na butu yiso mona liwa mutami subila na kata mbeto ndoki nyama. C'est là pour te poursuivre, comme ça, la justice. Ce qui famille a pour le comme ça, la justice, c'est bien sûr pas commander ton mémoire la justice. Il faut l'accepter sur les ouais pour le place et outil. Yo sommes la mission de Zobanga yo, imbécile nyama. Zoba ya mwasi longolo la makako longolo li popota basangani ye likita bango na bango basa mabe babomaka mabali na tendresse nzoto ba mbungi nzoto ba kai nzoto na ba nini ba nini yo nyama zoba nyama. Bango ba salita basi basangani po basala be mission po balo baketo yebi bana pulute miso yuko tukokonga na yebaka na ngayo te ngana yebaka mwana mwasa uchangola ndinga na yebaka na mona ye na bandali soki à l'époque ngana kutana mwana mwasa na bandali pa
mais masa na biso akenda États-Unis nani papi nani azaka na maison d'habillement na banda luana imbécile nyama yuzu wanga na bana pululu bomengo yo luka ko boma pululu poso ane bomengo mama olive oyebaka ke lokola mama olive azalaka soki motema maweleka mingi soki mutakufi akoya kosunga lokola mama olive nga lingana e batu mama olive nga lingana ne ba comédien mingi mama nzamba pambola yo me kosunga kokote aza motema mabe kosunga te za doki ye mutabomi pululu kosunga ete mwasa magicien auta bene asala ba kisi na bene naza ko silika makasi tane nazonganga mindele ba bimie j'espère que ba bengi na kumbila